Edino image toko mona sitoyo Panja sango ya Congo ah yo Panja sango ya Congo Edino image Panja sitoyo Panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama Panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 Panja sango ya Congo Edino image Panja sango ya Congo bana Paris, bana Londres, bana Belgique, bana Hollande, bana Suisse, bana Canada, bana partout. Panja sango ya Congo, Edino image, bolanda yango, po yango zana makambo solo, utaka na source, Edino image papa, Edino image, ye aswaka, tina source, ata fin fond. 3w.panzasango-ya-congo quoi na terrain balobi vie beaucoup azaki muto batu tomoni pena bolingo batu balakisi na mukola lelo danger balobi monde o ezali awa ondimate balobi vie beaucoup penza okende kopema na kimia libosa caméra na mona Guilé Maindo le mannequin azana liloba pe ya koloba pona ko consoler mitema ya bana oyo batikali pe mama Amazon Guilé Maindo micro na yo. Et alors Edino image et en tout cas biso tozalaki na papa wemba na batango ya suka oyoyo et en tout cas tozalaki na bien tosalaki pe clip ya kubu na ye nzembo ya époque et en tout cas les gars très bien vieux ça ngai kutuke et en tout cas ngai nazo kende mais na rozonga na début mai pona tozo préparer single mogoya mais papa a tiki biso akenaye mais papa koufi mais ba œuvre na etikali donc on continue toujours pour défendre toute la population tout le monde pleure mais tout c'est pour que papa que pema ba œuvre etikali to continuer à défendre en tout cas merci et d'une image pour grâce na yonde tozo ba image na ba montage ya kitoko voilà na suki bewa. Merci Guilé Maindo le mannequin balobi sok bomoni batebele boye et la gisi munene ya papa en tout cas papa wemba vraiment maya miso zo tanga biso tisikoyo kasi na moni pe grand frère liboso na ngai ya Olindo likala moto azape na liloba koloba pona bana ya Panja sango ya Congo pe na bandeko nyonso basili ko sangana biso longo. Bonjour, nalingi juste na lobake Papa Wemba Tobandi ne bana Kisasa en 1977. Je veux dire par là ma première fille porte le nom de Youyou. Papa Moutapesa et Komboana. Moi na tinelinga texo tanga zu sangwana salinga pasimi. Moi nanga botam en 1977 et là aujourd'hui 39 ans. Au Moni et puis orchestre on a biso Tobandi yango. Tant papa longwena yoka lokole tant basaki comprendre abotoli micro biso bato intervenant ko papa atikala na mouvement alongoli biso nyonso alobi bobosa na kombo ya yoka lokole bobenga ngai vive la musique à partir d'aujourd'hui na ebité o bazana na promotion na ba ebi histoire donc papa Wemba ayebi biso ba oyo toye ko honorer parce que nous avons commencé avec papa Wemba dès le début 1977. Je rappelle au passage que Nazana 63 ans donc Nazapena Azaya nanga mbula mine mena tamula kinaye ti na ndenge to sala orchestre oyo na matonge na bala osu et je rappelle aussi que ma première fille s'appelle Youyou. Papa Wemba mema na maboko apesa ye kombo ya mère supérieure Youyou auti ko benga ngata mo papa ku fe sala biso so pasi ya moto yaki ko kutana awa poto honorer. J'ai pas beaucoup à vous dire parce que naza mami na mutema mais na tika na souvenir ya papa ga ya moi nanga Youyou azana Kisasa mama mapasa aboti mapasa mba misato asimi bango te kasiye muto asimba ye o amema ezali papa Wemba. Voilà, ezalinga oh baïba ezalinga la Olindo likala moto papa Youyou. Merci, j'espère que son âme se repose en paix.
Merci balobi munena papa wemba emonani na komona maître Tsurambo mazala bisolongo maître Odilon maître Kamba immeuble balobi toza pe na Serge Kabangu balobi studio NJ ya filo azala biso photo filo toza pe na Mbutarufu Mbutanganga ya Kadiabama balobi eza koinda maître Tsura mikolo maboko na yo vraiment Panza Sangwa Congo Edino Image tozana mawa mibale na makambu ya Papa Wemba toyebaki grandeur ya Papa Wemba te tango azaki na bomoi lelo nde na monde entier toyeko découvrir que il était grand d'une façon là biso kutu ba congolais to s'attendre nango te que via zalaki munene boy donc vraiment bao batikali bazwa leçon ba tirer leçon l'humilité précède la gloire deuxième leçon eza pour bandeko na biso oyo ba silika awa na poto makasi bandeko na biso tozaka na bango awa vraiment ba tirer pe leçon na part na bango parce que 4 musiciens bango bazokende à part vers na biso Madilu Kinkese eza suite à ba négligence oyo ya bandeko na biso na kanda na bango lokole komi boye ba tirer leçon c'est le moment ya ko sonner de l'âme to vanda to solo là Edino Image yoza témoin ya makambo ebele ngai po na ngai soki totiki kaka boye te foto luka terrain d'attente to vanda ba congolais entre biso totika na biso pe kaka na soki 6 mois alors to ton meka ko lembisa ba sanction mususu ekosala mwa malamu. Merci Edino Image. Merci maître Tsura Mboma imbattable. Liboso na ngai na mona pe na ngai Yaya Gomes pe mwana litonge quand ndenge zalaka ayekolela papa Yaya moi lilobe ate ha tolobi via sali trop toyekolela vie tala kaka vie mo oyebi vie biloko to asala na nena dino tchetchi awa dino tchetchi yeyo bon dino tchetchi toyekolela vie donc présence eleki tout quoi comprendre mingi ya oloba ya te me toleli vie ke vie asali ya trop kitoko trop quoi voilà matanga eleki kitoko ndenge ezalaka kaka allez kitoko. Merci Yaya Gomes, c'était pendant Sango ya Congo c'est quoi na terrain makambo ya bezalakawa étoile d'amour na Bordeaux étoile d'amour la kolinga osomba billet oya kolela papa na Edino Image longo balobi maître Odilon atala biso pe longo maître la ligne ko kama liloba moko pona papa en tout cas bana kini eza pasi toza pena na matanga ya vie donc toyekolela vie longo en tout cas eza pasi via tiki biso via belaki te loko moko te tozwi sango kaka na kati ya concert via daya en tout cas eza pasi ti tozawa mokili mobimba Paris mobimba pena tozawa en tout cas nayebi te bana kine eloka ya kolobaka eza courage na représenter bino vraiment ba condoléances surtout na famille biologique ya Papa Wemba mère Amazon courage ebele en tout cas ba ndeko nanga nyonso tout masala nga Poitiers en tout cas courage ebele en tout cas eloka ya kolobango wana peut soki petit nanga Vanessa pasa na ndambo koloba pona liwa pe na biso beaucoup Vanessa lobata mukie yo yaki danser za wera lobata ndambo nakana mawa nana susi eluka lobeza te nayebi Papa Wemba na mesana na ye tobanda ozala nde na kini motema pasi Vanessa na mawa donc ya koloba kutu yake papa mbote mingi na bana kine mama Catherine Lubata masana nga Yuki Lori Sampayo yango wana balobi tango na yebisaka bino pendant Sango ya Congo eza na vitesse ya TGV fo bondimaka soki bokondima te bokozika alors liboso na nga namona studio NJ Serge Kabangu ingénieur akangi masolo na Paris alobaki oyo nzambe akangi likolo moto ya mokili akoki koboya yango te papa mwa liloba yo oyebaki Papa Wemba bien osala mingi mpo na ye alors naina yokaka mwa témoignage ya moke mpo na papa Edino Image Panza Sangwa Congo oza le seul donc papa na biso Papa Wemba donc ba souvenir eza ebele na ndenge ya famille na artistiquement donc ba souvenir eza ebele tobetine album na enregistré na mixé voix na ye na studio NJ donc tosali makambo ebele donc Papa Wemba l'autre le barake paix à son âme famille surtout bozana kimia nzamba za na bino
abondisa mitema na bino donc musungezaka se nzambe donc vieux beaucoup après manakimia donc yango biso tolali pongite chaque jour tozalaki awa pour honorer mémoire na ye pe tosali hommage et déjà na YouTube donc merci mingi edino image nous sommes nakolo baka ba émotion et l'équipe mingi donc vieux beaucoup là kene malamu. Merci Serge Kabangu, balobi ingénieur à solo oya ekolongola kiboumbu ya bato moyindo na kata poto alongoli bato moyindo na kiboumbu Serge Kabangu umela balobi ndenge sala kaka to panzaka sangwa Congo na mona bandeko na ngai ya Congo vibration bazali awa nazomona sise mwanda na papa Wemba tellement bolingo lekaki ye asangisi ba champion to na champion bifle auti musika ayeko kabula mawana biso longo na kata mboka Paris. Alors champion nele baka mo témoignage mo mke pour la papa. Vraiment minga olobezalité zara pasi. Nanenge papa kei que son âme repose en paix. Zamba yamba papa na mboka na ye. Ndega na ebisa kibino ba sedane nyoso pe baleli papa. Vena biso jouer Sylvain aleli papa. Champion Pacheco aleli papa. Sidi le boss na Sedan. Donc contre Sedan aleli papa. Maître Pepe Yam aleli papa. Champion Ale Mutombo aleli papa. Il y a Pierre Angèle, roi des KO. Il n'y a pas aleli papa. Même moi Anaï Matisse, Angèle, champion de France, aleli papa. Mais pas c'est trop parce que Azavio Nazala déjà. Nazala Nae, Tosolo là, Tosola Raming. Mais bon, il tombé que Nzamba Benguié. Mais c'est la vie. C'est la vie. Dans Bruxelles, Paris, Hollande, Allemagne, Suisse, partout. Banani Lingoi, Baleli Papa, Narata Switzerland, na Fribourg, maman na Nantan, donc Baleli Papa, donc vraiment ça lui passe, mais Nzamba Zora le Kumu, Yem Tapesaka, Théazui. Merci, de Pamboliga ensemble. Merci champion Bifle Vanessa Mosta Pembe Nyonso Pembe Congo vibration ezana biso longo maître Kamba immeuble azana biso balobi lelo eza koyina ba maître batondi awa maestro na sepeli lo batamo liloba moko na micro pendant sangwa Congo pour la papa Wemba parce que omoni vieux ndenga vieux adaye oto lelawa aza vieux moko aleki ba Kofi Olomide à l'équipe Wasekwa, Félix Wasekwa, à l'équipe Karmapa, à l'équipe Jibem Piana, à l'équipe Weranson, Wenge Wana Babano Wenge. Donc Asa Viemero Baza tellement cadeau, Asa le vieux chéro, après faire chéro, vieux beaucoup. Donc il y a un moni qui s'en Ningani Boy. Donc à part vieux beaucoup, toi sur les vieux morotés qui s'en Eroningana Raboye, Soka Koufi, Azate. Donc non bon monde entier monde entier parce que tu as tenu au Japon bani il y en a qui te cérémonie donc des badaye et puis makambo pe sili donc makambo va forme et kei nia ka kenda fait beaucoup la kei que sert à kei donc makambo va forme pe et sili donc voilà quoi donc toujours la vieux et puis vieux moroté retourner là le rôle va vieux donc c'est fini quoi mais là on a rôle bara pour na fait beaucoup la ngwana dans l'équipe a fait tout batika na Congo on va mettre ndoulé à l'équipe en tout donc voilà quoi donc et là on sort le bateau mbote na judo club c'est le scène na mobimba na kini do judo club c'est le scène depuis quand Willis c'est là na leli redi elman donc voilà quoi à suivre. Merci beaucoup, Balobi, moi ça Pembe, Vanessa, moi ça Pembe, ma collègue de Congo Vibration, Balobi, pendant ça, moi Congo, Francisco Si, à s'appelle Abisso, Balobi, Papa Wemba, Sangisi Mokili, maman, il y a un témoignage à mon pour le papa. Dans le cadre na journaliste, système le léopard de médias qui représenté par les journalistes belé tu es capotolé la papa Wemba Azaki un grand musicien autotika biso asala vraiment musale belé et surtout gentillesse naie humble o Azaki nango vis-à-vis ya biso ba journaliste toki ko bossa na été asa toujours na mutema la biso
on a message na biso ba journaliste toujours là toujours papa tout ça vraiment la mawa c'est pas facile pour na ko surmonter douleur oh il y a papa Atu Kotika biso na présenter encore mes condoléances les plus attristées dans famille biologique il y a papa Wemba la madame Naye maman Amazon ba courage c'est la vie c'est toujours comme ça na famille Naye bana Naye ba tout surtout et na bon na profiter na présenter sur mes condoléances na ngai na Kofi Olomide Atu ko perdre papa Naye mukolo ya lobby merci beaucoup dans la santé que non les léopards de médias donc ini balobi pendant sango ya Congo soka kwa ina terrain makamba solo esale maka papa na biso na lina baka moi témoignage muke pour na papa Wemba aza grand frère il m'a fait à Salanga honneur en 1984 ngai Kituba le vivant titre donc voilà ngana kolina viva la musique j'ai 58 ans donc tango papa Wemba mouvement là la carte vis-à-vis voilà moi j'étais là donc voilà te rendre hommage voilà c'est l'icône de la musique africaine donc voilà il fallait battre États-Unis battre Canada donc battre Hollande il fallait Bazala pour témoigner voilà hommage puisque Moutuloko la papa Wemba te reçoyait un siècle après donc Azate nous avons remplacé Azate Ngai Naza Kituba vivant titre voilà merci la monipe maman na biso ani mbombo oyo azali penda aza penda oyo ndeko na ngai tokoli na ye tant nous ta couper ani o bozo mona tokoli na ye tant nous ta couper alors nakoko le kayote ani touti musika alors nene baka mo témoignage muke yo yolo papa za matonge to bana ya komil moko alors moi lilo baka muke to baka mo témoignage à papa et là on a kolo baka vraiment malobezo zanga quoi papa tikeli biso lo moko le pesi biso honneur o moki mombezo le la c'est o pesi eza propriété à l'accès biso le monde mombe comment le la sap c'est grâce à papa et là on a kolo baka eza que le pe malakimia nzamba yambaye asunga surtout maman la biso Amazon aya nanga penza ya nanga nazo compatir na ye mawana vraiment nzambo abo moya consoler motema na ye abaksela sous mikolo belé pour nzambe ka mutako opese makasi ya ona yako la papa na ngaso ko so nga mobimba naona papa na ngaso ki ba biloko quoi voilà on a eu lele na ba koma quoi balobi eza ndenge papa lingai to lelela ye balobi Gimale la passe na biso longo balobi maison mère la musique to sangani yawa elongo poto lela papa mama ani moi lilo basuka poto ka bwana biso lilo basuka ezaka vraiment population mobimba ya Congo lelo to yaki ane siko pona kopesa papa na biso honneur et sili pete so nzamba sungi to za su lobby team ko ba ko tika na lilita to za toujours esiko pona kopesa honneur po sali mingi pona biso vraiment lo bala ko pesa suka yango wana nzamba konsolo pe bande na biso bazwa mi na Congo apesa ba vraiment makasi liweza pona mutunyo sotu papa na biso ke lo pe mala kimia. Merci na miko pendant sango Congo c'était maman Ani Mbombo Naleli Panza sango ya Congo yoko sala musala na yango balobi Gimale la les boss azana biso Malex azana biso longo balobi oh Blaise Kosi Francis Kosi pe bazana biso longo balobi papa Wemba asangisi moli lobeli ya moli lobezali pato zalaka quoi oyo batanga vie beaucoup ba petit na njili baliawa bakotika vie te talaka yo moko donc tu matanga vie tout panzango dans le calme tout ça se passe bien quoi avec plaisir donc on est là avec plaisir quoi merci à trop
balobi munene ya papa emonani papa Wemba munene emonani tomoni ba Jean Muzenga HD azana biso longo outi de en direct de Bela azana biso longo toza pe na ba Mukonza Bordeaux mwana mama Senga Eric azana biso longo tozana Jean Muzenga HD outi en direct de Belgique tozana Kimbangu Solo malgré tout namoni na podium te Kimbangu Solo azana biso pe wa baye baza bele awa ba parisien oto yebi akala oto yokala ba kombo to mona te to yokomona bango lelo na liwa ya Papa Wemba. Alors Papa Wemba sangisi mokili vraiment bolingo na ye monani à travers bateau na mona awa. Alors ndeko soki mo lilobe ali na osongo ka mo parole mukeka kapo to sino tango mingi te. Bon, merci mingi na bandeko nyoso bazali kolanda biso donc awa tozali na matana hommage ya Papa Wemba donc ezali awa tozali na hommage ya Papa Wemba donc na matanga ya Papa Wemba bon ezali teki na okiko loba esengo mais ezali susu grand retrouvaille parce que bilongi oh mususu tomoni vraiment donc misusu kutu tobosani parce que ça fait longtemps bon ngapendenge nazali awa nazali moko ya kati ya basoda ya Papa Wemba oyo amemi na poto et puis asalanga ba mabanga mususu vraiment papa place ozali molimo na onzamba batela ngo malamu acha on esika malamu na kombo na ye moko nzambe tata mokeli ya likolo na se vraiment tosengeli vraiment azala nesika malamu merci. Alors bi tozana musika Blaise musika zana biso longo balobi pendant sanga kongo so quoi na terrain qui pelekese balobi edino image en sala bango bayibaka. Alors namoni Papa Wemba sangisi batu ebele Queen Mada balobi Queen fana pas zana biso longo oh photo fils ngoi azana biso pe musika mikolo na yo edino na fsa bango mileo sasa robima banda le kokoya te mileo sasa libanda sona na yo jilelo bomoni mileo sasa bimine bokimi ouais peut-être de la forêt mileo sasa ve beaucoup là-bas ba voita donc ya moni na sengolelo na moni mileo sasa mais toujours dans la mavie ndega ezala repi papa Afrika mutu na nga depuis tole la papa benda kei donc mana mutema mais mileo sasa bimit yo zelo mona bon soir bon bonsoir la route le bébé ate la lobika na ne sengo na mawa na motema po moni papa ngaza yanga ya bandale mais na olela ka papa po bilamba to se pela la forme trop to se pela na ngoti le po ko da ete mais na bandal kokotino no ebisa o makambo na beti ba gondo ba ya mamot tina chaussette tina senge so tiete mena kolongola nyoso balakisa ba senge na bango ba chaussette balati balakisa ngala kolakisa siko o tiete mena kolakisa siko keza Japon. Yeah.
edino image tokomona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panja sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source ata fin fond.